Coucou la famille, bonjour ou bien bonsoir selon elle oyo ekoya kokuta bino. Lolenge kaka tolobaka bandeko na ngai, kolala kolamuka ezali abitidi te, ezali kaka ngolu bandeko na ngai oyo nzambe azali kopesa po na ngai na bino. Raison pour laquelle bandeko esengeli tozalaka reconnaissant ou bien reconnaissante na nzambe oyo asala likolo na se bandeko na ngai. Tozali koloba tangu nyonso quoi ça sert na mutu o perdre nyonso kasi ozwa nyonso ya mokili o perdre place oyo yo koki kotia ame na yo bandeko na ngai. Ya quoi ça sert? Ezali malamu te bandeko na ngai, ezali malamu te bandeko. Towela oyo ezali éternel, babiloko oyo un jour ezosila nango bandeko ekoservi biso na eloko te, mais oyo ezali éternel, ezali ya libela na libela. Yango wana biso bandeko ngai na bino oyo esengeli toluka, oyo esengeli tolandaka. C'est bien bon bandeko, tozali ko vivre na mokili oyo babiloko ezali matériel eza mabete ezo rendre biso pe ba service, mais tolingaka biso nde to dirigeaka yango. Potangu yango ekomi ko dirige biso bandeko ezozala bongo pasi pe kufa. Bongo bandeko na ngai, lelo lolenge kaka tolobaka tozali koya na biso na mateya ya pete. Toujours lolenge kaka tolobaka mateya ya pete bandeko. O tobengi mateya ya pete eza nini? Tozoya te toloba tokende na verset boye tokimi mbangu, tokende na verset boye tokimi mbangu, tokende boye tokimi mbangu te. Mbala mususu tozoya kaka tozoloba boye totangi na biso Bible te, me tozoloba nyonso wana pona tosilaka ko comprendre susi nini oyo babiso mususu tozali na yango pona bino bandeko. Préparons-nous tango ozwi kaka lie na biso bandeko, toyaka na biso na bafutilité te. Malamu nazala na ngai na mutu moko to mibale na ligne o azotala ngai, c'est mieux ke nakotisa bafutilité pona nakamataka baview ebele. Non, 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 non. Caché na biso ya bana nzambe bandeko ekotika la caché na biso ya bana nzambe. Mais bien aimé, toyelaka bino kaka mateya. Soki mateya te bandeko tozoyela bino ba conseil. Et puis ba conseil oyo ezali positif. Eza teke ba conseil oyo ezali kotinda batu na kati na libunga. Po bandeko ba conseil mususu ekotisaka batu na kati na libunga. Okolalo lamuki bolobi o regrette ndeko wana pesa inga conseil mabe ekomili yo trop tard. Mais préparons-nous tango ezoloba conseil. Donc conseil oyo ezali en harmonie na parole de Dieu. Yango wana musale ezali kosala bandeko na kati na bino pe makusa na biso na bandeko bayeba kobakisaka moins plus et puis toyebaka mwa ko créer babiloko na biso ezalaka malamu mingi bandeko. Surtout soki bobeti mama bio, bobeti mama bio, bobeti bio Lendi TV, mama bio TV bandeko, kote kuna penza be spécialiste ya kolamba oyo bozoyoka deja bakombo ya babio ezobima kuna. Bokozwa ba recette ya ndenge na ndenge ya koleka ngutu. Préparons-nous, bokozwa ngo kuna ekozala malamu mingi bandeko na ngai. Tokangama na nzambe oyo asala biso. Bongo lelo bandeko na ngai toye na makambo mibale misatu te mine te. Toza kaka na likambo moko oyo toye kolobelela lelo ya bandeko na biso oyo basalaka misala ya maboko. Bandeko ba conseil oyo yango ezali kosala biso tozala batu moko penza doki bien fait, toza solide na nyonso. Mupepe koki koyela yo boye yeli yo boye bandeko ekezwa yo te. Oyebi ba misusu okomona yebo vivaka bien makambo nyonso tout bien bandeko.
me mukolo boko tchaka ka mbongo na kati boko mona bobebani okamwe mutu azalaka boboto boy mutu azalaka bien boy ndenge nini na makambo ya mbongo bobebani. Bandeko na ngai Bible ezoloba na biso tokeba na mbongo. Mbongo ezali racine ya tout le monde. Bandeko oyo Bible ezali kokebisa biso ezofongola biso misu biso bana na Nzambe tozala éveillé seke ezali penza na mabe nango ya basorti nango oyo esengeli biso bana na Nzambe tokeba. Bongo bandeko na ngai lelo toye kaka kolobela bandeko na biso oyo basalaka misala ya maboko epuis biso moko pe bandeko tokendaka envers batu wana ya misala ya maboko lolenge nini oyo tokoki pe kose comportaka epuis batu wana oyo bazali pe kosala misala ya maboko lolenge nini oyo bango pe bakoki kose comporter. Ezali très important bandeko. Tozo tika point moko te oyo sengeli esala biso tozala po tozala solide bandeko. Faut tozala complet doki na nyonso na ba point nyonso bandeko faut tozala complet. Bongo bandeko na ngai tina nini na ye na point oyo na pokwa ya lelo na ye nango pamba te bandeko na ngai. Ndenge balobaka kaka zoba afingisa zoba nyonso. Bandeko na ngai tout comme mutu moko boye oyo aza na ye négligent okomona afingisi batu nyonso. Non. Bandeko na ngai oyo soka aza mutema mabe mususu akozala ne pe mutema mabe te. Oyo mususu soka aza zoba oyo afingisa bazoba nyonso bandeko batu pe ya mayele bazali mutu nyonso te mutu aza zoba. Soki oyo mususu azali négligent ka misala ya bandeko ba oyo pe bazana bango ba négligent te bazali. Mais dans la généralité bandeko tozali kolobelela lelo misala ya maboko surtout na ba société na biso toyeba lolenge nini ezali kotambolela. Bandeko tango tozali kolobelela mingi na ba société na biso surtout tango tozali kolobelela mingi na biso ba congolais tosalaka allusion toujours na Bangolais, Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. Biso batu misatu wana bandeko tolinga te tozalaka na biso eloko moko. Tozalaka na biso kaka eloko moko biso moko kaka tomikabolaka na makasi me toze eloko moko yango na ba mentalité na biso esala pe à peu près malgré na babiloko moko kamwa différence eza mais dans la généralité en tout cas bokomona makambo na biso ekendaka penza presque lolenge moko. Bandeko yango toye kolobelela. Bongo bandeko na ngai nazo salisa kama misala ya maboko. Bongo bandeko misala ya maboko nazo salisa na truvaka ndeko na biso moko bandeko monta oya senga kingai na koka kite. Et puis ndeko wango tolinga kineti toka kola pe alingi na ete na tiki na zui na ngai mutu mususu. Bongo somo wana bandeko oya senga ki elekela kingai pe kamusa kingai mingi. Eleki. Bomonike batu oya wakosenga monta ya likolo ezali bazali mais batu ope basenga ka ba primoko oya ezali normal bazali na bango mutu na mutu azana lolenge na ye bandeko. Totika ko généraliser mutu na mutu aza na lolenge na ye seulement soko oke na oyo moni esimbi te tuko mokoki pe kokende na yo na mosusu. Bongo bandeko na ngai soki kaka lobi ndeko azosalela ngai mosala oyo kaka pona nini ozwi mutu ya mangala pona nini oza mutu ozwi mutu ya mangala ngai awa nazwaka mutu moko mangala tiela ngai couleur na ba couleur etikala nga na ndako atikala kotikela ngai yango amema ngai na mbongo akenda na ye atiela nga ka parti mususu atika mususu komona pona nini ozwi mutu ya mangala bazalaka ba négligent okomona yo oza na posa mosala ekende noki oza dans les besoins oza na situation moko boye ye azali kofrene me na mundele okomona akoya kobeta papa asilisi. Bandeko mutu moko oyo azali ko encourager misala ya batu ya mangala azali te. Donc sur 100% bandeko na banza de kaka mutu ba encourager yango
98 bandeko bazali ko encourager yango te koma donc bazwa ba déception na bandeko na biso. Yangwana na lobaki non, oyo ezali sujet, oyo ezali eloko to lekisa lolenge wana te, ezali mabe makasi, société na biso ezali ko beba, communauté na biso ezali ko beba. Alors faut to la musaba conscience ya batu pona to yeba lolenge nini oyo tokoki ko tambola place oyo mbebe ezalaki bandeko to longola yango to bongisa yango. Na ba place oyo to wuti bandeko ya Afrique biso nyonso to yebi que la plupart batu ya misala ya maboko balingi kozala mingi bescro, baventurier, batu moko ya ba moins sérieux, mais oyo pe ya bien na kati na bango bandeko bazali, mais la plupart balingi kozwa misala na bango sérieux te. Okomona mutu asalaka musala kitoko moko landela ye, okomona ba respect penza na musala na ye, ayebi penza kopesa valeur na musala na ye te. Bapa ito wuti ezalelaka bongo. Bongo ngai na kamwe bandeko, le même comportement bandeko na biso bazali ko mema lisusu na libanda ezali malamu mingi te. Bandeko ezali malamu mingi te, pe na kotala bandeko basomi mususu oyo bazali ko senga a déclarer nanu musala ngo te. Musala ngo azali ko sala ngo mba musu dans le noir. Moko mona ye basomo et puis ye moko nano azape mutumba mususu asalaka na société. Mais bandamba musu le premier si le 30 azwaka somo oyo azosenga na yote akomaka nango te bandeko. Mais anyo kwa makakendaka le premier si le 30 azwaka somo oyo o azosenga na yote. Mais pas ina yo lera komona kaka musalo komona na ana posa ya autant. Na ana posa ya autant. Oh ndeko. Musala oyo zwi pa ya ndeko. Mba mususu eza musala moko koki ko sala ngo kaka une semaine sili. Tango penzo za na conscience ya musala. Oko sala ngo une semaine sili, a defamba mususu une semaine demi et sili nango tout au plus des semaines sili si musala na yo. Ceux qui penzo za mutu oyo oyebi penza ko salisa mutu na yo. Metala somme oyo yo zali ko senga ndeko na yo. Ozo bosa na ngutu ke bino nyonso bolongwa bamboka boya koto yo koluka. To boyite. Tuzo pesa respect na misala na bino to boyite. Me bino moko pe bo rezonaka. Montant oyo nazali ko senga bandeko. Ezali raisonnable to ezali raisonnable te nazali ko exagérer. C'est un peu ça bandeko nangai. Donc to linga to yeba babiloko wana nyonso. Tanto tozali ko senga ba monta moko omona mba mususu mutu azoya ko salela yo musala oya deklara musala na ye. Mundelo ya deklara musala ne bandeko afuta ka bempo makamu nyonso mba mususu musala wana azosengo to lo exemple 200. Moko mona ndeko na biso pe mutu mwindo azoya azosengo kaka 200 o azosala dans le noir. Oya kufutela ngo ata taxi te nini ta defongo tazosengo plus que mutu a déclara. Bandeko yangana toye ko beta sete. En tout cas, lolenge ya ba pratique ya ndenge wana to linga to tika yango to pesa valeur na musala na biso. Tango zali ko senga ndeko na yo somme moko boye tala nanu valeur ya somme wana oyo zali ko senga ndeko na yo. Yeba yango pe tango bozali ko sala misala wana boyebaka pe ba oyo bazali ko sala yango déclarer basengaka yango lolenge nini comme ça nga mutu nazo sala yango na molili na koki ko bukela yango pe lolenge nini ezalelaka lolenge wana. Alors bandeko na ngai tozali kaka koloba tozwa conscience bandeko po soki bandeko na biso kamata ba déception bazokima na bango na pa ya bamindele po mundele leka koya papa omona mba musu musala moko oyo ndeko na yo akoki ko offrir yango 5 jours mundele omona sali yango mukolo moko bosila ni bandeko akei mba musu pe 2 jours kaka bosila ni boke bongo yo ndeko ozwili yango ba 2 semaines. Pourquoi? Quelle négligence bandeko.
conscience esala na kati na biso ke wana ezali musala ndenge tolobaka musala ezali bongo papa pe ezali mama po yango wana ezali kosala yo ndeko na ngai pona nino ko néglige musala na yo conscience ezosala te ke eloko nazosala na mutu oyo ezali malamu te bandeko mosusu omona aza dans les besoins aza dans les besoins musala wana azosalisa po eza koindikape ye na makambo ebele mais yo ozozwila yango lentere conscience nongo tezali kosala te ke eloko nazosala lolenge nazomemela yango eza mabe bandeko tolamuka bandeko toyeba mosala ezali papa pe mama conscience bandeko eya ezali malamu mingi pe tolongola donc soki tozoloba conscience donc elingoloba kibomutu donc to raisonner bandeko na kibomutu nyonso tu ekozalela biso malamu mingi pona tokende liboso eno tozonga nsima po esali ngai pasi mingi komona ba oyo kaka oyo bazoloba mangala kaka bango bazoloba pona nini bakutana na badeception na bandeko na biso ezali malamu te bandeko tolinga tosokola totonga nzela mosusu ya sika ezalela biso malamu mingi bongo eloko oyo babengi négligence bandeko soki peut-être musala wana okoka kosala yango mpe 5 jours osilisi me yo kobeta nango 2 semaines ekomi déjà négligence soki mundele azoya akobeta nango 2 jours me na bandeko na biso okomona beti nango 1 semaine bandeko eloko wana yango wana babengi négligence bandeko tolongwa na kati ya négligence kozala malamu mingi kaka yo wana mutu bayebeli na ndenge ya mabe anéglijaka boye ndeko soko oke place wana olakisi likambo mosusu po ozwi déjà décision na kati non esaleleza malamu te fona changer oke kuno bongisi kaka na bato oyo bongiseli wana bato wana bakomema lisuba témoignage ya kitoko epai na yo alors l'air bato wana bakomema ba témoignage ya bien bandeko bakomona penza te oyo a changer aza lisusu ndenge azalaki te oko récupérer ba client nyonso tu bakimaki epai na yo bandeko bakozongela yo malembe po bamoni changement ekoti donc kita yo ya kozwa kaka décision olongola négligence na kati na yo et puis ba comportement oyo tozali kosala kosengaka bambongo ya ebele koleka ngutu bamindele en tout cas totika yango po ezali pe kokimisela biso baklia alors tokokoma na moment moko ya koloba bandeko na biso bazalaka malamu te bandeko na biso bayebaka penza kosoutenir bamisala ya batu te bazotika biso kutu bazokende na bango na bekolo mosusu or ke bandeko bazotika bazokende na bekolo mosusu pona nini a partir ya bozosenga bango bambongo ebele conscience na bino ezosala penza te na ba négligence oyo bozali komema pembeni ya bandeko alors okomona bandeko oyo bongeli bapesa bandeko na bango bazokende kopesa yango na bandeko mosusu ezosala malamu te bandeko tango bamakambo oyo elataka biso étranger wana oyo yokeilaki akoyeba ngutu te yozwaki problème akoyeba ngutu te pe okomona ye na liste te me ndeko na yo na tango oyo ozwika mwa problème adefomba mosusu ndeko wana ayoka na yango te po sa arrive pe ndeko mosusu azalaki na problème o matanga pe selekaki esilaki omona po yoki na yango te sa arrive loba ndeko wana yoka te ubi azala ne bajara bato ya mafu ya mitema mabe po bandeko na ngai ndenge ka mbongo elobi tokeba mbongo eza racine na tout le monde bandeko bato balinga mbongo bazalie oyo lie penza ye akonduisaka yango me yango nde koma kokonduire yoyebi bandeko bazali lolenga bato wana oyo batalaka conscient donc relation te bato abongo baza omona penza nakopesa bino exemple eloko moko peut-être sali 510 ozopesa ye 500 longo lika 10 euro omona boyi ye azotala relation te ye azotala business na ye fazwa 10 euro wana donc me kayo yango mpo azosala bandeko eza nango dans le noir me na bajari ya babiso bamama ane soki eloko esali 510
ba misusu ngutu ezala komona ekomi na baniongo mais oyo azopesa ngai yango ngutu cash na balolenge ya baresonnement ya babiso mama ana nakozwa yango parce que nayebi keseke commerce et puis ndeko apesi nga ngutu cash nakozwa omoni meza na bato misusu akolinga ngutu eloko wana te meza na bamindele musungu to mono sombeli epa biloko pe bele oyo eleki muki wana mona lobi non tika oyo kende komela secret soki bango bazokoma na point oyo bazosala ngo o mundela yebi valeur ya mbongo même 10 centimes atikaka te matikeli yo mpe somme moko eleki likolo alobi longo lango pourquoi pas ngutu na biso pourquoi pas donc toyebake bolingo na nyonso oyo tosalaka bandeko bolingo ezalaka nécessaire bongo bandeko na ngai toza na biso kaka na kati ya sujet na biso oyo tozali kolobelela na pokwa ya lelo bandeko na ngai tozolobelela toujours na bandeko oyo bazali komona ke bandeko na biso oyo tozali koloba na bango munoko moko donc balakisa bango bolingo te envers musala en tout cas bandeko oyo bozali kosalela biso musala bo revenir bandeko na ngai ezali très important bandeko bo revenir ezali très important po nzambe alingeleli biso musala alors tozali wana mpona kobebisa musala na biso te plutôt tozali wana mpona kobongisa musala na biso soki bandeko toyebi ke milie tovandi tanto bandeko mosusu bazalaka ntango bamoni yo oza na balesa le moko boye omona bandeko bazolinga baprofite na yango bino mpe bandeko bozwaka bamisala ya bamininga na bavaler te oyo bolingaka boprofite na bamininga ezali malamu te faut ko reconnaître musala ya ndeko pesa yango valer bandeko na ngai bo to revenir biso nyonso to revenir oyo akutameli na video oyo ayebi ke azalaka anegligeaka bamisala ya bato musala ekokozala ya une semaine ye azwi nango 2 semaines musala 2 semaines azwi nango 1 mois bandeko totika négligence wana ezali mpenza malamu te nzambe alingi eloko wana te epuis na yo moko mpe conscience no fe sala ezali koboma epuis na bandeko oyo toboyi te tolobi te ke bosalaka bamisala ya ofele non ba oyo basengaka bambongo moko neti adeklara musala yango azosenga bambongo ya makasi bandeko totika babiloko wana po to remarke bandeko na biso mingi bakomi na bango kokende na bamindele bakomi na bango kokende na bekolo mususu pona baremarke bandeko na biso kosenga mbongo ya ebele eleki bango makasi epuis négligence eleki bango makasi conscience penza ezozala te na kati na musala bandeko oyo nyonso akutameli na video oyo alinga partager yango en tout cas conscience esala biso tolongwa na kati ya babiloko oyo ezalaka ke bandeko lolenge oyo tozalelaki na Afrique ya koyeba ke bata misala ya maboko bazalaka mystique bandeko toza na libanda totika ba comportement wana plutôt oyo ezali malamu biso tozwa oyo nde ezali ya mabe tobwaka tobongisa misala na biso oyo ezali kosala biso oyo ezali bongo papa ndenge tomesana koloba to mama ekosala biso malamu mingi bongo bandeko na ngai totika pe habitude biso batu tozali pe kokende envers batu ya misala ya maboko pona tokendaka koutilisaka bango kokende koyuzi bango ezali penza malamu mingi te bandeko ezali malamu mingi te nzambe alingi babiloko wana te ya koutilisaka bandeko ndeko na ngai yo okokende osalisisi ndeko na yo musala pona niongo eske ezalaka biloko wana ezalaka dona tango mutu asaleli yo musala tango ozoyeba deja ndeko wana azosala yo so bongisaki avance ya kopesa ye
Et puis ndeko wana bandeko tango yebi déjà que ndeko wana zo sala déjà en tout cas faut sala le nécessaire obongisela ye monta na ye lolenge boyokanaki oyo tikalaki dango otiango déjà na enveloppe ya la quelque part. Tango ndeko wana silisi musala na ye mais bien aimé opesi mbongo na ye mbala moko bozo silana eza teke ndeko bapesa yanga ka na fin du mois comme ça na fin du mois na kobenga yo ya kozwa ndeko na ngai lere bosololaki na ye ne bandeli boyokanelaki bongo oyebisaki ye vérité ke ndeko salela ngai na fin du mois penza bakofuta ngai na kopesa yo ou bien dans 2 semaines ou bien dans 1 semaine bakofuta ngai na pesa yo ndeko foto yebaka kokontrole babiloko wana nyonso tu mais eza malamu mingi te quant à moi soki bafutaka yo na fin du mois zela nde fin du mois na bongo bengisi ndeko wana soko omoni ke bakofutu après 2 semaines zela ndeko wana kasi après 2 semaines obongisi mbongo na yo obengi ye mpona nini tolingi ka vi ya baniongo pai tozali pourquoi ne loko ya niongo te bandeko olingi kaka vi ya niongo okende mba mosusu ndeko salela ngai boye zongisela ngai boye ndeko wana kosalela yo me lere yo kokende oretire eloko ndeko asaleli yo ekomi niongo ndeko na ngai bible lobi oyo lingi te basala yo kosala pe moninga te raison pour laquelle mes bien-aimés tomoni 10 commandements ya Moïse Jésus lera yango atienango kana biloko mibale ya liboso ya nzambe na yo liboso na nyonso ya mibale nini linga moninga ndengo komilingaka bandeko n'est-ce pas linga moninga ndengo komilingaka ekangi 10 commandements nyonso ya Moïse po soki oza na misala maboko ndeko asali yo lolenge wana yo kosepela na ye ndeko nanga malgré ozosala hypocrisie ozoseka likambo te esala eloko te boyeboye ndeko nanga na kati na motema yebake moto aosepela na ye te biloko wana eza principe eza bongo ezalaka dona ndeko nanga soko oza nanu pre te oza nanu preti te donc oza nanu redi te na kokonseye yo soki okutani na video oyo soko ozalaki na bitidi wana na kokonseye yo soko oza nanu pre ou bien preti te kokende pe kosalisisa bamisala na yo te mpona ozala poso etabe te na nzela ya moninga ekozala malamu mingi bandeko na ngai to changer bandeko to s'intégrer oyo ya malamu oyo tozomona na betranger bandeko tozwaka yango oyo ya mabende tobwakaka mpona nini tozali kaka na babizaleli na biso kaka ya mabe oyo tokoli na yango oyo tozali koyeba teke eza mabe bandeko mba mosusu mpe tozoyeba na biso eza mabe me ozobeta kara neti ndeko moko boye bandeko na ngai seri oyo na bandaka kodefisa mutu wana penza ye pai na ngai adefi na ye penza ko basuki nakende tia na mutu adefi me lera kei quelque part azoloba surtout ye ngutu yoka na langage oyo mutu donc azokalifie mutu neti chose surtout ye ngutu ata 6 mois eloko oyo pesi ye na 1 mois aya kopeso mbongo donc ye sakati ngutu surtout ye ngutu ata 6 mois bongo azela ndeko nanga soki oyebaki deja surtout ye ata 6 mois bongo kendelaki nini kozwa eloko ya ndeko wana se koyebaki deja ke ozosala yango spray bandeko nanga biloko mingi tosala yango toalaka posede te toyebaka penza oyo tozali kosala bandeko nanga tosalaka yango spray totika bakomportema wana ezaki motema mabe bandeko nanga vraiment yango wana ezaki motema mabe bandeko soko ozali pre ubi ozali nano preti te kokende kosalisisa musala na yo te ya maboko quand odi musala ya maboko bandeko bamisala ya maboko ezali ebele eza ebele bandeko na ngai misalo ya maboko bato basalaka biso basuki tokobenga nini musala ya maboko bato bazotongela biso bilamba tokobenga bango banani misala ya maboko bato bazotela biso basili bandeko tokoloba nini misala ya maboko
ba o bazo salela biso bandako bandeko tokoloba nini kaka misala ya maboko bandeko misala ya maboko ezali ebele o ba menuisier o ba maçon donc ezali ebele ya ba sorti ebele misala ya maboko me yeba ke tango komi dans les besoins ndeko nanga tango zo benga mutu abatu bosila na sur place soko yebi ke ozana no pre obie pretite ya kosila na mutu wana tika kopusa na pembeni ya ndeko na yo te yeba ko komi poso ya etabe pona ndeko na yo soko eza habitude na yo yo mona kango eza normal me tanto bandeko nanga to swaka pe ba makambo briske mati tango zwi makambo briske ma bandeko tala mutu ndenga ko boma nzoto mutu akoboma nzoto na likambo wana zwi na ndenge ya kosakana te neti ndeko moko boye ba ndeko nanga azalaka na niongo ya muninga kaka ya 50 euro oyebi akenda ye Congo. Imaginez-vous bandeko 50 euro akenda ne Congo abeta ne pe 2 mois après ayaka et puis mbongo ango pe po futa ango basengaka ye bandeko tike danu ya Congo eza na combien ba dépense o tokendaka kosala kuna eza na combien be mutu wana moni a privé 50 ya muninga wana ye asala nano ba makambu na ye wana ekomi kimutema mabe bandeko nanga ekomi kimutema mabe donc ozosala ngo neti na nko me yebake na balolenge wana bandeko nanga kokanisa te koza vrai jo donc yo oza gank muninga wana nda bimi yuma yo nde mutu oza yuma po oza komiyeba te oyo ozosala eza mabe eza kindoki eza kimutema mabe epuis yebaki ozokimisa mapamboli na yo po ndeko ozosalela babétise wana po babiloko wana bandeko nga na benga yango babétise yebake ndeko oyo ozali kosalela babétise wana mutema ne ezolela ndeko kokanisa ta kosepela na yo soki asepeli na yo azolakisa minu na ye eza hypocrisie oyo azosala ndeko akosepela na babiloko osali ye te yebake tango mutema na ye ezolela maloba na ye ezobimisa babiloko eza négative sur yo aussi longtemps ya bimisaki pe mutoki na ye sur yo yebake eza ba malédiction na part na yo bandeko eza ba malédiction or ke biso tozali wana pona kokima malédiction tolukaka nde bénédiction e akompagnaka biso bandeko na ngai to changer na babiloko wana eza malamu te toyeba kovalorize kopesa misala ya bandeko na biso valeur toyeba kopesa misala ya bandeko na biso valeur ezali très important po yo kokende mutu asali yo eloko oza na mbongo te na kopesa yo nsima avant abanda asalela yo yango oyebisaki yeke na mbongo te yo oyebisaki ndeko wana te na suka ekomi lisuba niongo ndenge nini me lolenge moko kaka onga nazokonseye bino soki ozalaki na bitida yango ndeko tika moi je préfère avopusa na pembeni ya ndeko zala na mbongo na yo bosilani pampa boyokani pe monta pampa esili ekozala malamu mingi bandeko yo muto mesanaki basaleli yo eloko boye yo komisi yango na niongo ne eloko ya niongo te batongeli yo libaya yo komisi yango na niongo basali yo boye yo komisi yango na niongo ndeko tika mokili etambolaka bongo te faut comprendre monde ya business faut comprendre yango monde ya business bandeko etambolaka pa eza lolenge wana te mutumba mosusu akotika bana na ye wana mba mosusu falaki pe bana na ye atelemi wana pona musala na yo ozwi ye ta na ye ale na suka ekomi niongo c'est pas bien et puis ozozwa muninga wana na valeur te et puis ozozwa mosala ya ndeko wana na valeur te c'est pas bien bandeko komona te koza ganki ozokimisa mapamboli na nzela na yo po ozobimisa solo ya parfum ya mabe ya malamu te eza mabe bandeko oyo akutameli na bitidi wana na kosenga ye achange atika ezali malamu te bandeko na ngai oyo tolobeleli biso bato tozali pe kokende kosalisisa misala epai ya bandeko na biso bakomportema oyo tozali kozala nango eza malamu te
oyebi ndeko moko boye abandeki kaka kosala bamisala ya maboko. Oyebi ndeko wana tika, ndeko wana tika kosala bamisala wana ya maboko. Oba tetete eza mabaku na milie na biso, tetete eza mabaku na milie na biso. Bomoni teke eza bien te. Soki nazosala eloko boye nasala yango kaka mpo na libota na ngai, ke na batu ya libanda na lingaka lisusu te. Pona nini bandeko bazali ko se comporter malamu te, mutema na ye suki amoni atika. Eske bandeko na lolenge wana tozali kotonga to tozali koboma? Pondeko wana musala wana eloko nyonso bandeko tobotamaka na biso nango te. Ndeko wana aprenaka yango bandeko abimisaka quelque chose oyo tokomisa ye mutema na suka, eloko oyo abimisaki energie apesaki tana ye po ayekola yango, sikoyo atika yango po na biso bakliya. Eske bozomona yango eza normal? Eza normal te bandeko, tozosunga te, tozoboma. C'est pas bien bandeko, c'est pas bien. Tolinga to changer, eza malamu te. Bongo bandeko na zongi lisusu kaka lolenge oyo tobandaki koloba na biso batu oyo bandeko na biso basalaka misala ya maboko, sir ba négligence na bango, sir kosengaka bambongo ebele na kati na batu. Bandeko oyo akutameli na babiloko oyo tozolobelela to changer, eza malamu te. To changer bandeko nanga, tozosenga bambongo moko ya ebele oyo soko bengi ngutu mundele okomona akosenga yu yango te. Ezali bien te, eza malamu te. Totala bambongo oyo bandeko na biso moko oyo esengeli bazwa, batu bazo prefere bapesaka yango bekolo mususu. Pona nini omona bekolo wana mususu ezosenga ngutu ba prix moko oyo tobengaka prix moko raisonnable par rapport ya bandeko na biso. C'est pas bien, c'est pas gentil bandeko. Tolinga to changer, eza malamu te. Bongo bandeko na ngai lolenge ka nazoloba, mutu nyonso te mutu aza le même. Eza na ndeko nyonso te mutu asenga ka prix ebele. Eza na bandeko nyonso te mutu basenga ka prix ebele te. Bakesani na bango seulement kaka koluka. Mais dans la généralité baza ebele bandeko oyo bazosala comportement oyo. Bandeko oyo nyonso ayebi aza na comportement oyo a changer. A changer bandeko, to tika ko exagérer. Po mingi bakayo yango pe tozobeta yango dans le noir, to déclara yango te, to boite malgré tozobimisa pe ka motoki. To yeba peke ba oyo pe baza bandeko, biso nyonso pe kaka to yaki koluka, to lobi te ke bosala yango ofele, non mais to senga ka ba prix moko oyo ezali raisonnable. Yo o se retrouver, ndeko pe oya offrir yo musala a se retrouver. Lolenge wana ekozala malamu mingi. Kanta bandeko oyo ba négligent misala ya bamininga, asilisa te a changer côté, asilisa te akenda côté mususu, azwa pe mbongo batumba mususu asilisa musala te akenda. Mais na yebi te lolenge ya bandeko ndenge wana nga na yebi musala ya maboko bandeko bapesaka mbongo kashi boete ndeko fasilisela yo musala. Boko yoka na toyoka ni autant avance eza ya combien ya autant. Alors lera kosilisa musala na ye yoko sala nini yo pe osilisi mbongo na ye mbala moko elekelaka bongo. Alors soki yo zalaki na yo prudent ou bien prudentité opesaki mbongo na yo mbala moko, toko conseiller next time o tobengi mbala ya sima kopesaka lisusu mbongo mbala moko te. Po batu ya maboko ndenge ka tozoloba soko kuteni na mutu ya mabe opesi mbongo na yo mbala moko okomona ya kosala nini akeyi na ye po ayebisa zwaki deja mbongo na batu oyo conscience ezalaka te. Mais na ba oyo bandeko nanga baza na conscience ayebi ke mutoki ya mutu sina zwaki yango akoyaka kapo nini asilisela yo musala. Mais dans la généralité bandeko tango yo sali bongo ekezalela yo pasi po asilisela yo musala wana po akomi siko komona yango neti azo perdre temps azobosana ke azwaki mbongo na yo. Bandeko na ngai conscience esala soki musala penza na ndenge ya logique des choses
musala eza ya une semaine offrir ndeko une semaine na ye sili. Soki musala eza ya 2 jours offrir ndeko 2 jours na ye sili. Soki musala eza mbamsu ya 1 mois offrir ndeko 1 mois na ye sili. Okoki ndeko na ngai komonana na kamwa contre temps moko boye, ça peut arriver. Okoyeba kaka ndenge okokangela ngo. Okokangela moment wana ya contre te ezwaki yo pesaki le meilleur te, okoyeba ko rattraper yango pe po toza batu toujours bandeko nanga biso moko kaka mutu toyebaka lolenge nini tozali ko gérer batana biso. Ozomona. Mais soki négligence oyo ezali ke musala 2 jours yo 2 jours esali une semaine. Musala une semaine pa na yo ngutu 1 mois. Oyo ya 1 mois ngutu bandeko ne parlons pas. Wana siko tokomona bandeko bambongo na bango ezokendaka kaka na bikolo. Bambongo na bango ezokendaka kaka na bikolo. En tout cas loko wana ezali kotonga te ndenge kaka touta ekoloba. Po bikolo wana bandeko nanga yo kosila kozwaka mwa problème. Yo komona ekolo wana okomona yete. Akoyeba pete yo zwaki problème. Mena ndeko na yo bandeko akoyeba ke yo silaki kozwa problème tango yoki tango paza mutema malamu okomona yako ya wana meme na liste bandeko ataka mwa 20 10 5 okomona ekezanga te na liste. Meme ngutu pe na minute wana azwi na yete po sa arrive bandeko situation mutazo traverser yo koyeba ngote. A defo na minute wana pe azwi na yete me signe ya bolingo oyo yo esengeli omona présence na ye na kati na yo okomona pe okomona yango poni na yebi oza ndeko na ye. Me bekolo oyo tozali kokimela bandeko bekolo wana akoyeba ke yo zwaki likambo akoyeba ngo te okomona ye te bandeko nanga. Mais seulement kaka biso batu tozosala misala ya maboko oyo tolelisa deja bandeko nanga tolinga ko changer. Tolinga ko changer bandeko tolinga ko changer. Même Bible lobi oyo esengelaki osala lelo kosala yango lobi te. Kosala yango lobi te eza mabe makasi. Oyo esengeli osala lelo sala lelo oyo ya lobi eza pe ya lobi ya mukolo wana eza pe ya mukolo wana. Yo ndenge nini oyo mba msusu esengeli osala lelo yo kobenda yango kaka lobi. Eza malamu mingi te. En tout cas bandeko soki tosali video oyo po tomoni penza ke non eza na bandeko mingi oyo ya biso baza penza desi. Baza desi bandeko na ngana bandeko na biso ebele oyo bazali kosala misala ya maboko bandeko na biso penza baza desi bandeko. Okomona oyo anga basala enga boy oyo komona ngai boy okomona mususu ngai boy mususu wana ngai boy mususu nga na pesa ki computer kuta longola nga na ba michopo ya kati. Oh ndeko okokoma tina niveau ya kolongola mutu michopo na kati. Soki okuti maladi moko bo moni misala ya maboko bandeko na nga ndenge tozalaka boy oyebe ezalaka niveau na niveau. Misala ya maboko bandeko ezalaka niveau na niveau. Tolinga te toyebaka kaka nyonso tozosala effort ya koyeba nyonso mais kozala sincérité na kati na yo. Moi je préfère ozala vrai que kozala sincère nyonso yo yebaka kaka nyonso yebaka kaka o ezana biloko musupe mba musu yo yebi yango te. Alors lero kosalela mutu komona olio bongisa yo bebisi po oyebaki yango te. Soko lingaka yango pendeko nanga kende koyekola yango po offrir batu eloko moko ya bien. Kezate ke yo yebaki yango te oye olobi kaka ke na oyo pe na yebi yango. Non. Eza malamu mingi te. Eza malamu te. Neti ndeko moko boya bandai kosala ndako ya ndeko moko alobi pa na ndeko wana clair alobi ndeko na kosala elo likolo na kosala na se. Mais oya bescalier nga nazalaka dire na kosala bescalier te na kolukela yo petit na nga moko boya salaka bescalier kitoko aya asalela yo ango. Nga penza kote wana nazalaka makasi na ngote. Ozomona c'est comme ça ke osalela mutu eloko ebima kitoko te miniti mukepe bandiko beba. Non. Bandeko na ngai na ndako oyo na wuti kolongwa. Donc na septembre na linga okokisa 14 ans.
me natikali komona te pa moquette oyo ezobendana oyo ezosala boye na bescalier oyo ezongisi boye bandeko ndenge na ya kokutela yango ndenge kaka ezalaki kaka po ekomaki nde kala ekomaki kala botala etikali kaka combien de mois po ekokisa 14 ans etikali eka soki 2 mois po ekokisa 14 ans donc c'est un peu ça donc ozomona mosala moko eza impec bandeko bolinga bo offrir batu bo offraka batu bamisala moko oyo ezali impec façon wana okomona bokokanga penza bakilia na lolenge esengeli surtout tozobeta bandeko négligence oyo bozali kozokisa mitema ya bandeko mingi bandeko tobengi yango eza négligence botika yango eza penza malamu mingi te bandeko eza malamu mingi te pe biso batu tozali kokende pe pona kosalisa bamisala ya maboko bafaso ya bakomportema na biso pe tozosala bandeko pe ya misala ya maboko bazolela pe balolenge na biso wana ekozala malamu te yo okende kosalisisa eloko pa moto na suko na nango te ezele na kopesa yo pu oyokani yo wana sokendaki Afrique ndeko ndenge na uta ekoloba tike wana yo futi combien ba dépense kuna yo oke kosala eza ya combien ke omoni kaka ke pu okende na yo Afrique eza neti ozwi ndeko wana na valeur te pe ozwi musala na ye na valeur te bandeko totika ba comportement wana eza ki mutema mabe komona te ko oza ganki yo nde eza ki mutema mabe eza sorcellerie eza ki ndoki ozo frene nde musala ya muninga oza ko avancer yango te mutu akokato suki na suka naza na échange te ezela air moko boye ndeko nini wana ozo kepa ndeko na 50 euro oza na échange ndeko yo nde pesa mbongo na yo pesa soki échange eza te boko luka yango air wana lobe uta na munoko ne moko naza nango te likambo te kende nango bongo yelanga euta na munoko ne moko po bamagasin ya mike ezalaka kokotinda tukomi mwana kende na magasin wana moke fente kosomba te eloko ya sente ata ya 1 euro po bachange yo aosala ngo na bakartier tovandaka bamagasin ya mike ezangaka te ezalaka bandeko totika kodécourage babandeko na biso na bakomportema ya bongo ezali malamu te eza mabe eza pirement mabe toza kosabote baninga eza kimutema mabe eza sorcellerie epuis ndenge kaka tozoloba bino bandeko na biso oyo pe bozali konéglige misala ya bamininga oyo pe bozali kosengaka bambongo ebele bozango tukose rendre compte te ke osalaka mbongo wana ozosenga yango te okozwa banda le premier ti le 30 toboyi te bandeko partout tozalaka ti partout tovandi musala maboko efutaka koleka bato ya société tozali komona yango bandeko misala maboko efutaka toboyi te me bandeko conscience na biso pe fo esalaka ke musala oyo nazosengela montant oyo banda le premier ti le 30 pe na place oyo na niokwameli na mundele na kozwa ngutu pe somme oyo te me mpo na nini sikoyo ozo raisonner babiloko wana te me tala ndenge okobeta kaka ndeko na yo baflèche bandeko na nga to revenir totonga société ya sika topesa valeur na misala ya bandeko na biso bino pe bandeko na biso bomi pesa valeur na bamisala oyo bozali kosala bomi pesa valeur ekozala malamu mingi bandeko na ngai en tout cas to s'intégrer ekozala malamu mingi tokimisa bandeko oyo nyonso akokutana na video oyo bandeko abetsama mabaku te ye azoloba mpona nini ye azosala boye mpona nini non mpo ndeko moko boye mokolo mosusu aloba ye ndenge alobelelaka ndeko wana bakorijaka ye kaka na mbeba moko boye asalaki boyebi réponse liloko apesaka na bandeko wana bino ngutu ndenge bolobaka penza bino bokanisaka neti bino penza boza baparfait non mais bien aimé ntango mutu akomi deja koloba ndenge wana ekomi kimutema mabe epuis eblesse ye balobi na biso bandeko mukili mutu ezoloba la vérité blesse eza mukili bandeko biso bana nzambe soki vérité komi deja koblesse yo ekozala eza malamu te vérité sengeli ekangolaka biso me bien aimé vérité sengeli
donc ezali kwa franchir biso fo e affranchir biso fo e kangola nde biso oyo nyonso bandeko akutami na video oyo alinga abakisa 1+. Soki azalaki na kan ya muto mosala maboko bandeko alongola oyo eza badefo na kati na ye alata oyo ezali ya bien. Soki azalaki na kote ya bakliya bandeko ye mpe atia oyo ezali ya malamu alongola oyo ezali ya mabe. Biso nyonso tous les deux kote ya bakliya kote ya batu ya misala bandeko to se retrouver to tonga ndako bandeko ya sika tozoboma communauté na biso na badefo oyo tozali kolingaka kochange te bandeko tozoboma communauté na biso seki ye grave lisusu okomona na bapratike ya boye bandeko tozokuta bana na nzambe na kati ya bapratike oyo tozolobelela bandeko bongo kosambela na biso bandeko tozotia yango wapi? Valeri ya kosambela na biso bandeko ezokende wapi? Plutôt Bible ezoloba na biso baluka biso na mabe bandeko bamona yango te. Mabe ezala nde ya kotanga na kati na biso bolamu nde eleka bolamu eleka toboyi te bandeko. Jésus Christ azalaki nguta ata na mabe moko te me mokili elingaki ye te. Mokili elingaki ye te mutu nyonso te mutu akoya kolinga yo bandeko. Batu wana bandeko bazangaka te oyo tobengi bango bayuda bazangaka te na babisiko sala ye mabe te me yalingika ayo te. Mosala ye mabe ta defongu tupe nano bosolola te mamemaka kaka kombono batu wana bandeko baplasi nyonso tovandi bazangaka te. Me biso tozana mpona koplaire na batu te tozoplaire na nzambo akela biso bandeko. Omitala tolongwa na bapratiki oyo biso bana na nzambe. Biso bana na nzambe bandeko tokoki kokutanaka na bapratiki oyo te oyo eza bapratiki ya mipakano bato nde bayebi nzambe te mutu bakoki kosalaka babiloko aboye. Ngai na yo toyebi nzambe bandeko tobima na bapratiki oyo. Soki ekutamelaki biso me bien aimé tobima na kati na bapratiki oyo nzambe na biso akosepela makasi. Nzamba lingaka na ye oya koyaki bandeko a revenir na ye. Nzamba limbisaka tout simplement bandeko yazali juste na nyonso. Yazali miséricorde. Bandeko miséricordieux mais bien aimé miséricordieux na ndenge ya kosakana te nzambo akelanga ina yo bandeko to revenir. To bwaka ba pratique ya mabe. Okutamelaki kote ya bakliya, okutamelaki kote muta misala bakisa 1+ na kati na yo. Totika ba négligence, totika ba biloko nyonso to lobi conscience ya kibomutu esalaka penza na kati na biso ekozala malamu mingi. Tozwa oyo ya bie bandeko to s'intégrer na bamboka oyo tovandi to s'intégrer to kamataka oyo ya malamu ba oyo ya mabe bandeko to bwaka tokoki kozala le même te lolengo to wuta na bamboka na biso na misika tiba payo tozo vanda tozo kende tozo zalaka le même kutu mabe ezokola se kokola non eza malamu te. Esengeli kolongolaka oyo ya mabe. Raison pour laquelle parole de Dieu ezoloba na biso na tango nazalaki mwana na bandeki ko raisonner neti mwana na bandeki ko sala neti mwana me na tango na koli na changer makamu na nga nyonso changer raisonnement na nga ye changer bo mwana nyonso esili na komi ko raisonner neti adulte. Elingo loba na biso nini me bien aimé na tango yambaki nano Jésus Christ te obandaki kotambola selon maître ya mukili oyo o babengi bongo Satan le diable père ya mensonge oyo azali kotambolisa kaka batu pona bapeshaka. Me na tango oyambi Christ bandeko komi adulte okomi ko raisonner lo lenge oyo liloba ezali kosenga yo bongo yo olingi kotombolisa kombo ya Jésus Christ de Nazareth église ozanga te me makambo na kati na yo ezali ya kokufa bandeko moni te kozali kofingisisa nzambe akela yo yango Matthieu lobi kombo ya nzambe ezali kofingisisama na biso batu toali ko servir ye bandeko to changer to kima na kati na mabe ekozala malamu mingi bandeko ezalaki bongo ngai servante na bino mama Anne mutu nasili kosala video oyo
ndenge kaka tolobaka bandeko soki Jésus Christ azongi te bandeko tokokutana na bino na nimero mosusu tika kimia ya papa na biso asila kokela biso elata bino oyo nyonso azali na kati ya ligne bandeko na ngai. Merci beaucoup pour maman ana koki kopesa conseil na bakiti te akoki koteya na bakiti te partage na sala yango na bakiti te kaka na bino bato. En tout cas merci beaucoup na bolingo nyonso tu bozolakisa ngai tika te nzambo asala likolo na se aleka na komona bino pe aleka na komona mabota na bino tokutani bongo à la prochaine bye bye na bino.